Mbote na balandi nyonso ya cleboa.com ya bino utanya mavambula silandrique toza bongo wana ka pona kolobela ma etali bongo actualité ya politique ya mboka na biso mingi ya RDC pe mingi ya libanda ya mboka lelo tozo lobela mingi o ezali ba réalité to pe ba actualité ezali bongo na kati ya mboka na biso. Avant de commencer, je dis merci à de la nation tonton Banda Pichumanga ya Boss Lady, le berger Junior Kabia, sans oublier mon caméraman Marcus. Merci beaucoup na musala o bozo continuer ko sala vraiment toza wana pona bino. Merci na bato bozo pesa biso confiance, merci na bato bozo sala biso remarque, merci na bato bozo sepela musala na ba o bozo sepelate toza wana ka pona bino. Lelo na yambeli bino moko ya mokitani ya ndeko na biso to benga bongo Eliezer Tambwe na kombo ya Epenge Fofana. Là déjà je m'approche pour lui dire bonjour. Bonjour. Boni basango ya mboka na biso ne ondenge zokeli boni pe yo mona. Moi malaise ça comme d'habitude malaria typhoïde mais pour na mambo etali mboka to katanzo loko place nyonso bazolo bela mboka lokwa tozana ba États-Unis ti na ba Canada ti et ça la biso esengo ya kozala sur place mbule beta moye beta depuis na ko féliciter yo attaque mwana mwasi au lieu ozala lokola ba mususu bazwa toujours ba information batu okosa olo ba vérité azuka ka pa acheche yango place onga Epenge Fofana l'homme du moment na koloba salamu alaykum na ba cher nyonso ba mesana ko landa ngai ope ba sala nga ba dua toza awa toujours na grande distance pour na honorable Mike Mukebai Eli Alingwala. Tout banano pe na émission na biso na likambo etali ndeko ya Mike Mukebai ba yebisa ki biso bongo lelo tozo mona ezali 8e jour hein ya au verdict na déjà ne baba qui décision kozama parce que son affaire a été prise en délibéré déjà tozo zela nini par rapport à ba résultat au marambo tokoyo kana. Merci maman nanga présence nanga awa balobaka leki malamu alandaka ya na ye na makambo malamu asalaka. Mwana malamu pe alandaka papa na ye akolanda oya malamu papa na ye asalaka po ye lobi aza mokitani ya papa na ye. Ngai Epenge Fofana l'homme du moment na yebi bien sûr babe anga l'homme du moment pourquoi na sale émission na passé kabundu alesa ona yeba na zana mwana muke apesa nga kombo na sala émission na sénateur mwana mboka Denis Kambai tanga za d'abord gouverneur na Kasai apesa nga kombo na niveau na place inverse la ici que non bato watala kitoko na ngate to vilain type na ngate bato watala nini ona zolobela Congo o Lumumba alobela Dede Lumumba atikala Lumumba depuis akufa mais na tunaka toujours professeur Lumumba zanani Lumumba tanga na école nini lelo na yebi Mike Mukebai azanani Mike Mukebai aza moko ya loboko to makolo ya endeko Eliezer soko omoni Eliezer omona Mike Mukebai omoni Daniel Safu omoni Joël Kader Serge Kabongo baza batu oyo lelo nga Epenge Fofana depuis 2011 place nyonso Eliezer azali nga ifona zal ndenge batu bakendaka na ba bureau na bango bakenda bazwa pe ba vacances mais depuis to banda combat pona ko talisa bato keno Joseph Kabila bien sûr a diriger mboka mais aza mutu oyo azana souci ya mboka te c'est-à-dire kolala kolamuka mbule beta masa se beta ti bakenda ko sela biso gaz ya mauve ya rouge ya bleu mais na mona ba bika toujours gaz ya pembe ozamona mais to tika ko CDT tango tozo sala makama zo benga biso na toza ba collabo na bité toki oza pete mona commune Tiasa okoma collabo na Masina to okoma collabo na Lutendele na ebité lelo pe toza ka boy Mike Mukebai aza aîné même atana ko panza sango na mboko Mukebai aza n'importe qui tin ozamona ndenge nzamba sala biso nga Epenge Fofana yo za na kombo na yo quand même aza na kombo na ye ndepe to apena makambo na biso za différent ozamona nga koza la mutetela koza muluba même so na lia fufuti pona nini yateka moto to aza muluba efalinga fufu te ezamona oza muluba molingi kwanga mais kwanga eza repa ya ba Congo moment moto aza mu Congo li ali akwanga azolia na eloso Mukebai aza muto les autres to tanga ba valeur na ye pe lo que to sala nga pasi tazoma documentaire ya le 19 ya bato ba s'engager na combat ozoma kana mona mboka Frank Diongo kotoyo mona mboka Mukebai kotoyo o Congolais azui masasi mona kana Mukebai zo simba makila ozomona mais lelo comme na Mike Mukebai na place azaleli à cause ya bato lelo babalaka na ba occasion bato lelo basoma mapango na ba occasion lelo ba bimike bango ba bato malamu ba Mike ba bato mabi yango toye lelo tozo c'est la avocat na ye non
Papi Mbaka o abimaka abanda mambo ya les amis de Moïse Katumbi. Ozomona lelo tozela poso yiko kanga batu. Fallait qu'il ait le président Félix Akanga Congo Mobile. Pour moto afingami na tamu kia ko la Félix Azati. Tina niveau comme niveau que non fait ça moi Tshisekedi. Makangisi mutu te mais bato mususu to bito na tanga makamu na bango e kozala makasi. Malik to so kende mukolo moko akolela. Ponga na mukolo moko olela ilaki. Non, na loba kelo ko wana papa Lutumba kufi, na ba ke non, papa Lutumba kufi na préféré ba tia ene na biso problème kindi a diriger le wana. Malgré tout bato musu ba ya ko lia mbongo comme d'habitude. Ba finisa ba journaliste. Ozomona, to mona famille Lutumba ba lobi ke non mutu songo la ko lia mbongo. Ezandenge na ye. Ozomona, Corbia otika la Corbia. Brouette otika toujours brouette. Ozomona, na e ko loba ke non ali tozo kendeli na préféré na gouvernement oyo na alternance oyo bazwa handicapé o ayebi passe ya kozala lokolo moko o ayebi passe ya kozoka basala o passement ça dit chef d'état pe ayoki to moni keno azui ministère wana ya handicap apesi muto keno mona mwasi o moni keno tanga azo tambola président mo azo simbaye ça dit akoyeba passe tanga mona muto tambola na vélo akoyeba passe tanga mona muto azo tambola na beki ozomona mais a passe ndenge nga na zabu na bakechi na nga na makolo boye na kende ko zala keno ministre ya handicap et simbate ozomona mais maman wana ayebi passe ya mutazana na lokolo moko to mutazana tambola lokolo ya kauchu ozomona yango na lobi ke ali tozo kende mukolo moko akolela pona nini na lobi bongo to espérer ni na émission na verdict ya ndeko Mike Mukeba ngai nazoloba parce que nayebi ke non mutu mo atina soto za ba congolais mutu mo pe atinda yo ozala mopanzi sango te tango oza mopanzi sango c'est-à-dire oza na souci ya ko informer ba congolais vérité ya ko informer ba congolais bosolo pe kozala na place d'information ezali ndenge lelo oye na parquet après mbula au poli moye ko na ka place ya mwana na mboka Mukibai asali o asali mais mabeni ni Mukibai asali Mukibai a même charge le quoi de ba Boteti na assemblée provinciale depuis 2006 Boteti a ibani azali député à MLC bazolo ba vérité parce que aux députés provinciaux député za mo constituant ça dit il faut respecter d'abord le peuple et pesio mandat ngai na yebi keno na bato ba taka ba toge aw o ba pona kozala ba magistrat kozala ba procureur lelo to yebi keno ya malamu ekozala ozomona parce que tobona ki procès à liboso ya Mukibai même le ministère public azanga argument bon monde on a image ce qu'on a yo penda et ça la même passe ya ko mona ke non mona mboka monante ba o abimi ke non plaignant ya Mukibai mais bino mo mona kiti image yango mo ezoloba est-ce que elo kamemaki amemelaki banzunzi azana raison to azana raison te ezala kama bena viba benga ka o ke non oza moyibi bakuto oza moyibi Epenge Fofana tu comment après kozala mikolo belé azala ki bon exilé ndeko Salomon Escadela a eu passeport na déjà et ça donne ouais ngana ebi mona mboka Salomon azaki derrière Moïse Katumbi ozomona azaki derrière Moïse Katumbi mais ba loi mboko elobi que non pour servir mboka il faut la nationalité congolaise ozomona mais elo ça la passe na régime Joseph Kabila tolobaki que non moto aza belge c'est impossible à défendre sous sol congolais. Parce que là-bas, il faut que les gens comme belge, tout comme français. Mais ça la passe avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nathan Naye, bateau bazaba français, bazaba italien, va servir la nationalité na bango. Mais ngai nazan eloko akolobate parce que Moïse Katumbi Makina qui exilé na batu naye. Mais bango nyonso bazonga. Pour te défendre Salomon et le photo lugato ba eloko nini Salomon azanga ki passeport. Parce que Salomon, on va amener des babouas à Kaï, non? Ça dit, soit on moni Moïse, on moni Salomon. Nere Nazaboui, Eliezer Tamboué, c'est mon vieux. Eliezer Tamboué, c'est mon papa. Eliezer Tamboué, c'est mon patron. Eliezer Tamboué, c'est mon mentor. Soit qui n'a joué les camolelo, Eliezer faut défendre. Tu vois, défendre Mike Mukeba, pourquoi? C'est notre vieux. Au gros, si ça n'est facile que les lots, mais il faut que Mike Mukeba corriger ta phrase. Bazami balemi ça tout est sur la presse écrite même pour na ba titre ya ba journal Mukeba za n'importe qui te to yeko défendre ba valeur à Mukeba so yo mutologie concurrence na Mukeba ba si toi à l'université moi même à ta thèse moi qui au corrigeant ça pose problème ngama mba Salomon na évité
azui passeport comme citoyen congolais tous autres la retourne et tout le monde a peine à défendre les congolais on a koloba yango wana parce que na ko défendre Mukiba na bi valeur à Mukiba mais Salomon na ko défendre et ba valeur na yebi na nuté peut-être ça ba to Lubumbashi place ya bandaki makamu na total ndenga ko défendre bango parce que akenda kana Moïse azonga na batu na nyos Salomon ba boya opesa ye passeport pourquoi mais ba expliquer biso nanti pourquoi Salomon akenda kana Moïse mais Moïse azongi ye moko Salomon ay ko zonga na sima parce que comme il y a un truc sur le Salomon, non, tout le monde n'est pas fou les années qui chassent, vous les bêtes, vous avez koufa, parce que Salomon est sous une évité le Salomon, la raison. Tout maintenant le solo et à présent c'est chef de l'État, bon la création et à monseigneur Fridolin Ambon, on est à comme bon cardinal. Tout éviter tout bien en faute il y a protocole, comme on a coach directeur et à cabinet Liboso, chef de l'État Liboso, directeur et à cabinet Nassima, comme on a Mupandi premier vice-président et à Sénat Sami Badi Bangamupandi. Et ça jeu il y a protocole tout parce que ça qui n'a pas biso te ça qui libanda ya on basala. Ngai na lobi boyi. Omoni ba politicien il faut tika na nous ko servir ba politicien na neni ba komi ko zwa biso lokola nini rôle ya chariot brouette tu vois brouette na chantier totali be meuble tous on a gombit on a be meuble qui toko mais brouette même makazelo même makamai mais les jours ndako esilaka ba tia brouette a pemenia. C'est la même chose pour les politiciens congolais, madame. Nous rappelons quelque chose. Présence dans Awa, nous avons 5 ans. Tant que nous avons un dialogue Awa, nous avons Oyati. Nous avons peut-être Masanga Kisasa pour la Kojo. Mais au moins une histoire, to Bosolo et qui na musikate, na moni Kojo azongi Awa et ça Félix Mboti. Bato ba binga biso ba drogué, bato ba finga biso ba voyou, ba illettré, lelo bato ba boya ko servir Etienne Tshisekedi papa. Lelo ba tourner ko servir moine. Ça ba bosana ke loko moko boy. Parce que moi je me rappelle en 2011, nous avons accompagné Tshisekedi partout. Émission 7 soutien à Etienne Tshisekedi. Ba politicien ba sali ba parti politique ko neti ba église. Ko neti ba bar. Yemoko, baébie, mais secrétaire général baébie. Ça va partir pour le Congo, je ne passe pas. Parce que sont les modèles galère ils sont au Congo. Na auto qu'il y a une information, tout y a accident na RDC, na gagné. Pour nini galère. Moi ça a été quand on tourner pour na $50, à 1000 francs, à 2000 francs. Mais ba politicien congolais ba otonga bandaku, ba olzo ba mbongo. Bazo sala o esengeli ba sala. Lelo bato tout ba sengeli koza derrière Félix. Ba yeka pona bolingwa Congo. Tshisekedi andima achana même banda ndaku na été je pense que yongai tozo chance ya ko accompagner Tshisekedi na tana ye quoi. Ozomona ndaku ne me ba tola changeati. Tshisekedi biso ba to bomi Tshisekedi. À partir ba propos na biso ba position na biso papa na zo bela sérieusement mais papa na boyi ko kende na poto. Alobi que il faut dialogue au Yerusalem. Pour les bato kenda ki oya ba lobaki que non dialogue na bango comme le roi Shawama poulet mayo pour ni intérêt na bango. Tango ba eko zwa kana mwana mboka Bruno Chibala bimi yomba musu ba ministre zaki misato comme na ministre moko ozongi sima. Ozomona lelo photo mi tuna question. Ban oyo ba sengelaki ko servir mboka ba boyaki. Tshisekedi akufi. Ba saboter bembe 2 ans. Tomelanga na o gaz lacrymogène na fait 4 pour na toyeka ko tala ba notre Tshisekedi bembe sali une année. Tu te rappelles Tshisekedi oyo mwana fils ou a commis président a quitté na 24 na robot pour na moto comme on a que non ba sola ba wuti na RTN c'est ba ko boto la moto pour na nini gaz et betami na ndenge mo nyama tanini bandeko ka wa biso bazo maltraiter biso mabi lelo na retourne protocole d'état parce que tant au chef de l'état bima qui net mission en examen officiel bato il fallait ba accompagner chef de l'état izanani et ça assemblée nationale mais première et ça sénat. Mais le coup la tambe mwamba azana ba sanction oyo FCC bana ko lobaki non sanction isante faki tambe mwamba za présenter na Italie na Rome mais le coup la sami ba di bangaza vice na ye nde ake ko accompagner ça dit après chef de l'état même en mettant l'institution mboka même moi si na ye azelo côté
parce que mon ministre na politique azati mais azo profiter parce que aza première dame azo représenter ba maman nyoso parce que aza mwasi ya mokonzi mais na mambo talib administration ya mboka maman Denise Nyagero azele côté mais a profiter pour nini aza mwasi ya chef de l'état ya moni avant la candidat il faut la marier ozomona ya mona ki ba mutusu ba retraite ki ba candidature na bango parce que oza célibataire okoza na momi oboti na ye moza célibataire moyo kende senya ya mbayo ezate yango moyo ke no président no sotango ozwa na seni fo na molonga ni naoti wa mususu bazali ba célibataire po bala na ba occasion moko boy ozomona yango leo to ko tuna biso ba panzi sango protocole d'état ya biso rapport ni na saki na Rome parce que et comme si biso comme on a chef de l'état fandi liboso directeur à cabinet na mwasi na ye ba fandi Janine Mabunda ofando on est garde corps ya nani directeur à cabinet Sami Badi bango aza muto deuxième personnalité a ofanda na sima donc on dirait mutu mo azo observer ce qui sale mais on lieu biloko wana ba panzi sango bolo belango ta parce que biso ba panzi to mi ba tout mo ba bureau de ya kolia ka ba $100 ba $200 ça fait mal vous comprenez. Après chef de l'État et ça Sénat. Après Sénat et ça Assemblée nationale. Ça dit chef d'État a un appel photo officielle naïe na cardinal ya RDC. Mais aux hommes non cardinal a ça kotoyo. Aux hommes autant la koto directeur cabinet moi c'est naïe kotoyo. Non. Au sein de la protocole d'État ba mais quand peu ko bon ça va bilo qu'on a posé erreur maka. Te wa za mutuna aza protocole d'état ya Congo il faut mi tuna ratanga la kalamugaka nini ya malamu azo sala pour l'intérêt ya peuple congolais to ko tapé dans likamwana mukito lobela na communication en chef de l'état ko ka mon chef de l'état na New York mais to moni photo ya Bill Gates na chef de l'état na Bill Gates ba kangeni photo ngoyo ko bima après to lobela na communication en chef de l'état et ça non désordre to lobane. Moi je me rappelle tango biso magazine to komi wapi on a laté lambao tant que défendre Tshisekedi papa mutoazate toza aba panzi sanguti tant que défendre penda UDPS eza boutique moko te ke no mutake Chine ba ina bilamba na bango bakilia ba somba te tant que UDPS ezo défendre état de droit démocratie bato bazala kita. Vous avez le biso, vous avez que non seulement tu ministère tête au kufa, mais biso be penge fufana to zawana. Ils ont ça la Sony. Le communication à Félix nulle part. Abraham Lwakabanga na benga kaina kombo. Parce que ça le côté, mon to filmer Abraham Lwakabanga tanga outi poto. Dieu m'a cassé la caméra na biso. To zaina ba tachano na aéroport, na retour à Etienne Tshisekedi papa na aéroport Angile. Vous avez et c'est là qui Eliezer Tambouya kota en avion. Vous avez pour papa Bima, Etienne Tshisekedi. Bakota qui 2 personnes. Général Kanyama Koti, après Eliezer à Koti. Pour Abraham Lwakabanga Abima, fallait dire ma question là a filmé dans l'aéroport Angile. Les gens va prendre des bateaux balenso. Motaouti poto et même la DSLR T, a une caméra T, a filmé dans téléphone. Vous avez net le rôle à l'élo, besoin de la vérité. Le tango Félix Pouabima président. Et ça qui victoire à la caméra minene te. Et ça victoire na bino ya bana basi. Pourtant on tozo ken na limité ça qui bana basi hein. Tant on tozo ken na limité que non et là comment ya IDPS vous tozo na combien de caméras. Tout temps même ba na conclave tout le monde ba journaliste et belé. Na IDPS. Conclave on a nous alaka après on a tout cas on a ba journaliste ba. Vous mona tant o IDPS ba tumi permanence ya IDPS. Ba to ba kufi ba ziki 7 na kati. Le quoi ba makaku. IDPS solo ba to zo éviter mais biso to vendre la place c'est pas ça. Ba combien ba zaki combien? On y a toi apprendre ko ba vérité. On est bazana présidence wana moto bank sa mutu azati. Vous comprenez? Moto bank sa mutu azati. Ko senga na bandiko na biso bazana communication chef de l'état ko senga ba onini. Bon, rapport à évolution ya ça. Na koloba d'abord boy kuna baza bato ya INC. Totanga sko INC tango to bunda na combat bazala ki wapi? Tête même pas les 19. To uti commémorer ba date ya ba les 19 ah. Pourquoi INC na Croix Rouge ah wa ba salé le côté? Parce que bazana image ya wala sa ba congolais te. Tango biso to bunda to kufa bango zo lia na kojoti. Parce que le lelo ba lo Alexa Batoni. Petolo bapet tango penda Kabila aza penda président de la République. Yo omona ka katumba mwaki. Omona ka nemi. Toye ko ba nemi ka lobi na ba négociation ya ba katumba moka mi kufela.
non tango aza vivant bona koyeba ye parce que yazalaki molambi ti aza kokola moto aza na labo soki oye kosala examen na hôpital omonaka bazwi yo makila bazwi yo sel na yo moto asalaka examen omonaka ye tango okoya ndoko omonaka ye no bapesi yo résultat na yo no oza na typhoïde oza na malaria mais tozo comprendre te bolobi bo servir peuple place peuple bazokufa bazolala mais yo oza na elengi moko boye peuple azozanga lipa pays lokola RDC madame toza na boulangerie te fierté ya même ya lipa eza te sunga bandeka communication chef de l'état non ngana lobi ya kuna faut ba comprendre bango d'ici là mukolo moko akolela ngana yebi soti tokomona moto chez yo moko bondi naza boye naza congolais naza na papa na mama babota ngai naza na pe na province na ngai Lumumba aza premier ministre mais tolobaka na Lumumba aza mutetela vous allez comprendre lelo ezala kelengi ya kotongo la drapeau ya parti politique ni no sala na parti politique na ta lelo bato balegaka ba ministre ke otala ba parti politique na bango okia musu wese ezate mais aza makasi ya kosomba ba V8 kobala basi une semaine 2 semaines aosala ka fête mbongo wana tozozwaka wana to évoluer fofana epenga mais on dirait aujourd'hui nazo sentir yo te ba malaria o kaka alinga tango lobaka ozo vibrer ozo vivre apparemment aujourd'hui tu ne vis pas comment on ndeko boke comment on mwana mboka apazaka mwana mboka kosala acte ya salwana kokata bon ndenge yo benga e kokata drapeau na biso ye sali ondeni ngai na lobi boye omoni bokechu mama abotaye roi alingi to sunga ye to le casco étape par étape mama abota bokechu afana na barumbu mama abota bokechu ateraka na chwa pa dimare na biloko atera to lakisa ngo mokili ozomona ya kenda kuna afani na foyer aliaka pe bato ba prendre le lokeno bokechu tout asalaka na yuti bazwela ngombongo moi na bokechu ya mobala zao asalaka yini même lelo moi je me rappelle même en na bateau pour bokechu tout asalaka lia mbongo ezana bato basuna bokechu lelo bokechu amela tseke di cercueil ozo comprendre tseke di le père bokechu amela cercueil mais quand bokechu ana afukama ava tseke da kufa afukama asenga pardon lelo bokechu azui drapeau akati je me rappelle les akanda ya yongai motamota manifester mais moi je me rappelle lelo moi na Belgique ezana ba fou lokola bokechu baza problème na famille babotaka mwana mama alambi ndunda mais oyo alobi na kolia ndunda te nga na kolia pete biloko ya balabala mais là mona palais eza interdit kosomba biloko ya balabala balambi madesu neti nga nalia madesu te atake musulman naliaka likaku te naliaka eloko te ozomona mais lelo bokechu azwi drapeau ya RDC akati ozomona ntango akati drapeau na biso lelo bokechu aza sous congolais te parce que bokechu mpe na Belgique azwi ntango mokanda te lelo nga azoloba na bato o bazala ko se sentir que ezana bato na Belgique balaka na bandako ba immeuble o so balaka na ba rez-de-chaussée on so balaka na ba balabala moi je me rappelle lelo bato on a pas visité bokechu parce que tango monaki président na Belgique maman moko wana bazo beta iti soki bokechu azaki mobile flaka telema bokechu akimaka image wana ba beta mona mwasi wana bokechu azala kiti azo mena setanga azo benga azo loba collabo bon soki pe lelo bokechu azongi na Congo baotia ye wapi même le jardin n'habite la rose à ta jardinier vous apprenez nini bokechu apprendre na poto ya kopesa biso moi je me rappelle à Papi Kakol aloba que non bokechu sera zongi ao faut notamment roi chef de l'état pour ceux qui te même ngamo Kakol na ko visiter pour yebelo ka salaka musique na poto Kakol alobi que ngamo ko Kakol sala vidéo que ngamo ko na ko visiter bokechu. Moi je me rappelle même lelo soki bokechu azongi na Congo parce que auta mbandaka aya ko na commune ya Kiasa na Itag azana famille na commune ya Kiasa te parce que auta basankus aya a adresse na bango ezate parce que maman abotaye asombela ni lopango tanyo so sai na poto bokechu abi ko lobate l'air est grave na ebite soki na quand même on a pété en landais nga rolanda bokechu pona zwani non, attends, akati drapeau. Et là, on a moto toi, mon yango. C'est-à-dire, ça kanda ya moto toi, ça congolais. Pour ton mari, ta chef de ta soeur lingalo, il faut pas jouer pour battre les nasim. Il y a un drapeau, il y a un père. Pour ton zongi sango lelo, pe jerolni.
parce que un père est un parti politique donc na iso o azala na ina sima asa mutu amanye mati lelo même bato ba pesa boke tubongo po boke ça musalo felete asa na mutu lokola yo o tiens-moi quelque chose na yo nde ali je pense lelo bato baza lokola ye na Belgique baza o pe ba yeba valeur ya mboko baza tout clôturé na annonce ya journée à protestation ya bataillon CLC ne ba lobi on marcher le 19 pour na justice ya mboka impuissance ya justice ya mboka na biso ko accompagner bango par rapport à nini na bango pena hôtel mais la pe likambo ya 15 millions ba lobi pe na cour constitutionnelle na biso et démissionner. Bon maman nga za congolais et Penge Fofana za congolais pe à centre na congolais kuya te pour tous dans 26 provinces mais dans la province muso que nous sommes baloba za congolais comme que notre luganto ba papa na nga za congolais à centre nga so ya peso province na nga dans un centre aux papa za ba muso za côté gauche côté droite aux ça non ba deux faut tala bango bien mais nga za na centre mais quand on a charge ya ko défendre école na nga na suna couleur ti ba toi ba zo mériter soutien na ngai pour nani tant que tozalaki mambo tozaba mikete babiki non na terre Mobutu ezaki na marche ba chrétien et kozonga pe na terre na biso. Moi je me rappelle deuxième marche catholique tozali na victoire na Dieu makesela to to kufa na tatiana oyo na Félix oba to ba no abunda wapi to ye poto komanga na Jafar wana gaz ezo beta lokola kindoki bato ya MONUSCO ba misi ba iPhone bazo za biso ka ba photo place au final président so ba non c'est très fort. Bato bazaki comme pour baye bango. Pourquoi le baki bongo? Pour te pousser en place à roulage on a la victoire. Faut mona on dit bazo tirer le rond de baye bibinoti. Tous on a besoin de justice à solo. Bato baza na fier ko la toge qui est penda za magistrat, aza penda avocat. Et ça te ba avocat ndenge parce que ta maman ba finga bango non. Abi ba avocat baza pona ko somba mutuka, ko somba lupango, ko somba veste. Yango pe na zo ba na politique. Faut apprendre à consommer mutuka, consommer appel lamba, consommer appel chaussures. Parce que maintenant ça gana ba tout le parce que mon to asombe le catch, mais là tu consommes la basket et bandine. Pour na bi ko ta basket bandaka. Soko lina ta veste na ta veste bandaka. Pour na tunisa ma pone lamba te. Pour ça na nga famille na libanda. Ya on a respect mingi na diaspora. Ya on a biso que non. Pays mon côté investisseur à kokoya oyo place ba chiffre en mboka ezo kende kaka boy. Na di 15 millions. Si tu as venir élenger ça, tu as même 15 minutes à ta boulangerie, et tu as Congolais. Ça dit, biso nyon son ngai na lobby il faut marcher parce que mon lobby est pour l'intérêt na biso. Merci de vous comme biso analyse ni au ça là tout monde de la fin par rapport à l'actualité ni on surtout tout ça là. Mot de la fin nga na opesa esengo mingi na ba panzi sango nyoso o ba ebi combat ya honorable Mike Mukebai. Aza moko mopanzi sango elo ba présenter biso na parlement pe na ebi kenon na ba journaliste ba tout ba kena ke fasik ba ke pa na e pona ba travail pona ni lelo il faut penda to na ba juge penda a solo to senga ki ministre surtout ya affaires foncières ministre surtout ya justice to zo bato ya solo omoni ba fazer bato ndebele poani mambo mapangoti ça pose problème mais je me rappelle que non ba congolais ba sepeli po ba zui penda na ministère affaires foncières ba zui penda muto penda bonheur moko yi ça dit ba conflit parcellaire ici mais la justice toujours net ba dosso ba Mike Mukebai. Je me rappelle que notre koseka mais photos en abomoko tous a toujours soudé tout évoluer. Merci beaucoup. Là, je suis déjà à la fin de mon émission. Bongo Fofana et Penge. Ça va prendre des vies par rapport à l'actualité. Je dis merci à Simon Roukengeza pour ton soutien. Je salue Jean Onopé, c'est depuis Italie. Messieurs les fonctionnaires, Julien Babete Yandi, Nanunza Oumagrande, Nora Mavambu. Je salue tout le monde. Bozopé sa clé boa confiance. Naba remarque, Nabino Tozawana pour évoluer Moussala Nabiso. Tokutani bon na émission ya Balassi.